rola muinde sa bongo. You know. Bona moyo. Bona moyo sana besa muinda ting. Bona nini? Bona moyo za desha wana sole za desha wana dokezo ide yo komon. But nyonso. Est-ce que la air wana muinde za na valeur? Bo eza suna valeur. Eza na valeur, n'est-ce pas? Et nge ba yikito kwa muinde fumo lide sa nini? Fo eza. Bien. Toyo koni suna place ona. Discussion ezate. Na vie nyonso ba yo molili. Molili après yo. Na vie ya mutu. Siko tuwane okote pe na phase spirituelle. Qu'est-ce que signifie molili na vie ya mutu? Bon molili na vie ya mutu. Eza molili donc butu ekoti donc eza molili. Wana toyo koni so butu ye muinda. Po etani ni lumière. Bon na moyo. Muinda eza esili nini? Parce que bato baza komona sikoyo toye na phase spirituelle molili eza korepresente nini? Bon molili ezoko represente mutu oyo aza na molili oyo aza na Yesu te masumu donc parce que mutu aza na Yesu aza péché, n'est-ce pas? Molili na vie ya mutu ezali korepresente l'obscurité spirituelle, moyibi masumu ya couleur nyonso parce que moyiba yaka na butu mais na moyi pe besi bayiba quand même phase spirituelle ya molili elingi elobaki mutu aza dans l'obscurité, dans le péché. Place masumu ezali bango bazala na molili bango baningala misala molili kindoki bato mosusu babenga misala molili bato mosusu mpe butu abanga yango parce butu misala ya ndenge na ndenge eleka moto azobombamela yo koyeba ye te na molili te elekelaka molili mpe na vie ya moto oyo korepresente mpiaka azomonaka flou bato bazomona clair naloyoka te bato bazomona clair nga namonaka clair te yo sere ozomona clair epi bato mosusu bazomona clair te o bazomona clair te lo baza wapi? Baza na molili. Baza na molili. Parce que clair opposition à clair eza nini? Ya molili. Osi omona place moko makambo nyonso esangani na molili eza wana lumière eza wana. Moko afeza na mbala moko. Ou bien molili eza wana ou bien lumière eye wana, n'est-ce pas? Est-ce que pour makambo siko na lingi soko za na bike na bandeko bazali kolandanga na lingi bo souligner ba mot clé oyo to ko démarrer na ona mpoko lelo ya liboso muinda lampe ya lanterne ya tempête ya mibale torche moya misato sentier nzela ya mine molili e ya suka kia lumière bamo oyo 4 ekozala clé na mateya ya biso ya mpoko alelo oyo tokoyeba koma nzambe akokumbela biso na nzela oyo koma tokokenda me mama ani est-ce que si oyoka quelque part baza koloba ete Jésus Christ azali lumière ya monde? ezali na banda na Jean 8:12. Jean 8:12 eza koloba ete Jésus Christ est la lumière du monde. Or tokoti koyoka awa ete lumière ya mokili ezali nani? Liloba la Nzambe ezali mwinda kati na nini? Na vie na ngai. Mais ezali pe torche na sentier na ngai, n'est-ce pas? Tango tokozonga tokomeka mpe kocompare les deux mots oyo lampe tempête na lampe ya nini? Ya torche. Parce que ngai te raison tokocompare les lampes oyo il faut toyeba mpona nini roi David alobaki ete liloba la Nzambe ezali mwinda ya lanterne na makolo na ngai epuis torche na nzela na ngai. Il faut secret ezala awa soki bongo te nde alobaki kaka liloba la Nzambe ezali mwinda na vie na ngai ezali mpe mwinda na nzela na ngai a utiliser komba mwinda une fois na vie na ngai na makolo na ngai. Makolo elingi koba place otelemende oza na France makolo oza na France, oza na Congo makolo oza na Congo. Mekeba na deuxième section nango a changé sikoyo eza lumière qui est torche na nzela na yo. Il faut etoyeba mpona nini mokonzi Dawidi akabolaki likambo oyo qui est moko mais a division en deux. Faut toyeba, faut tolanda ye ndeko nanga kokende mosika te ntango tokozonga nde tokotala bandeko ya masikunu oyo bakobetela biso masikunu nyongo mama ali oprepare masikunu ya Yesu n'est-ce pas? Nzambe apambola bino tokende kozwa mwa reponda biso liboso. Alléluia. Amen.
lisusu tosili kozonga na émission ya poko lelo ezali présenté par na ngai l'impresario Joaquim Mezambwana tozali kolobela makambo etai nini sumama ani mwinda ya bomoi avake toki notala bandeko oyo baningiseli biso awa basepelisi biso awa nde tozongi lisusu awa mpona kolobela makambo etali mwinda ya bomoi na bao basili koya retard bandeko tozali kolobela ye te liloba na ngai ezali mwinda na makolo na moyo mondimi liloba ya nzambe. Et puis le même liloba wana kaka balobe ezali sikoyo lumière kati na nini na sentier na ngai ki nzela na ngai sentier eza nzela ya motu moko kaka atambolaka sentier kutu bato mibale soki baza koya kosekoasi ezaka difficile elingi baki sentier basalaka mpona motu moko kaka basentier okutana kaka bazamba po okende kotoka mai na rivière kuna kosala sentier toye mpe komona ete mpona nini mokonzi David oria alobaka ke lumière na makolo na ngai lumière mpe na nzela na ngai me akaboli toye mpe komona ete keba lumière oyo tobenga ngo sikoyo neti kaka torche et puis mwinda tobenga ngo mwinda oyo ya tempête oyo toyi kotala ndako bato bazali komona mais sikoyo na prometaki bino ntango tokozonga tokomeka mpe kokabola mpo toanalyse comment toyi kosala les deux outillages parce que tozwaki mpe exemple ya Congo na machete motu akendaka na bilanga akendaka na Congo na machete mais akosalaka biloko mibale na mbala moko te akopona nanu moko en fonction ya role nini alingi kosala yango soki alingi kosala kotimola akosalela nini Congo soki alingi kokata akosala nini machete elingi baki Congo eleki valeur n'est-ce pas bango mbaye bazaka na baleki valeur parce que chaque eloko kosala nini eza na mosala nango esalaka eza na tana yango n'est-ce pas likambo na tana yango eloko na esika na yango nde place oyo tokomi toni toanalyse mpona nini mokonzi Dawidi kati na psaume 119 aye kokabola deux sections section liboso liloba na nzambe ezali lumière to mwinda kati na makolo na ngai et puis deuxième partie ezali lumière to torche kati na nzela na ngai nazali kotambola mais mama ani tika tobana na moko tobana na lampe n'est-ce pas liloba na nzambe ezali lampe na kati na makolo na ngai liloba place otelemeni soit na ndako na yo n'est-ce pas mwinda na ndako basalaka nango nini bas po bato bamona partout n'est-ce pas na yo moko na bato mosusu et puis moto nyonso asepelaka parce que mwinda eza wana n'est-ce pas et bongo soki na quartier na molili yo kaka moto omona na mwinda elingi koloba donc bato nyonso ya quartier bazomona yo moto oza na mwinda oza na mwinda baza kolula yo parce que yo kaka moto omona na nini mais yo ozomona bango na mwinda so tozomona bopaza wana baye kotala bino nyonso boza ensemble boza komona mais esengo ya mwinda ete moto nyonso aza komona ete oh grâce na ye yango wana toza kosala nini komona n'est-ce pas ya mibale mwinda basalaka nango nini to mwinda makambo nini ezalaka na mwinda ye lampe tempête toza kolobela awa sikoyo bon mwinda ezali wana mpona motu nyonso mpe amona aza komona epuis aza kosepela wana tolobeli yango déjà n'est-ce pas yes po donc basala yango mpe mpona bato bato oyo ndenge tokuti koloba mwinda mpo bato nyonso bamona epuis basala yango mpe mutu neti mutu akaneli yo aza na molili amoni yo place ozali mpo yo oza na mwinda merci donc ngobake mwinda eza na danger nango sikoyo eza na danger nango parce que bato bazosepela komona yo me nzokani ozalaka na nani na ennemi sikoyo ennemi yango oyo aza na molili yo okomona moto aza na molili na ntango oza na place ya lumière mais ye azosala nini ye azomona yo elingi baso aza na munduki ya kozwa yo facilement atire yo okufi n'est-ce pas elingi babake mwinda mpe eza na danger nango n'est-ce pas eza malamu te exposé bien mwinda bandeko nanga mpona baoyo nyonso tosili koyeba yango ezalaka omnidirectionnel omni signifie na direction nyonso eza kopesa lumière motu nyonso azalaka na place mwinda ezali aza kosepela na vie parce ke akoki komona akoki koyeba nini eza koleka autour n'est-ce pas obosana ti avant tozwa repo tolobaki ete ke signifie molili tokalifie yango misala ya satana misala ya mabe mutu soki alingi misala ya mabe ifalinga molili ezala
yo soko pesi mwinda place bato baosalaka bagene na bango ya bakati wana okomona boma mwinda na yo mwinda soko pelisa wana place bamiyi bazali soki bazaka oyo batiki reves ifale nini mwinda na esala nekufa nano bamiyibi basalaka tu bakata meme basinga ya courant na ville wana po baopere n'est-ce pas? N'est-ce pas? Po balingi molili po basala ni opération na bango mwinda ezali eloko malamu po ekimisa nini misala ya mabe place mwinda eye molili ekei place misala ya mabe ezali mwinda soki eye pa na misala nyonso mabe wana esali nini ekomi komona obosana te Jean 8:12 elobi nini Jean Jésus alobi